tufukamane muvutula funda lya matondo kwa ngese lya mvangi. Tufukamane muvutula funda lya matondo kwa ngese lya mvangi kwa mfumo wetu Yesu Kristo ye kwange tata simoni kimbangu kiangani mwanda velela nzambi munlemvu yezola bilutusongele ndwaka tulweki muwola iyi iye mulumbu kikyanzole kitukwiza mukuzilongoka baka ndwenga yenzailu kwa beno batatu banlongo twizidi yentima biva ye malonga mamphavala tata mwanda velela nzambi utufuila nkenda pasikino manavo watukatula ntima matadi watuvana ntima nsuni twazaya lunda mambo mako utulonga vumi kya mambo mako kadi vumi kyange tata nzambi ingyantukulu ndwenga yenzailu tona mpe zitukondolo ngeka futi twe kutuvana dina tukiyekekele mumako moko zibula makutu mantima mietu paskino manavo matuwa twalunda yetu sadila lumbukine kensuka matutane na mukubu detikweza munza ngyantukulu yembanu sunu ya matunawa mulumbukia unu kikie salukina saluka bika be salukila konsa wisa yelendo bebeno batatu banlongo muse mwana etata mwanda velela Nsambu za mfumo wetu Yesu Kristo yesola kwa nzambi wa seditu ye untwaja mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yelenvu seye mwane mwanda velela. Amen. Unakumba se mwani tata mwanda velela
tulombele kwa papa de la ville uweza kuntwala papa pasifu mfola lwa kisidi tufukole mkumbase mwana tata mwanda vela. Amen. Muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela baonso ntungi twena meso meto metimona unu nzole wa ndete utuzolele longuka kwa masemeto tuka twa balukidi le 6 avril 2021 idina tukala yekiese yetusibula makutu mpasito wa dina pevyan longo kasolele vofa kwa betu mulumbu kia unu twena yesedieto tata nluengisi tata mfumo mbanza onso tutomadotela ngavo eyandi tata mfumo mbanza iyandi twasisulwa sinzidi mumu Yerusalemi tuka mune 1921 na telumbukia unu kiki wena yeto kintwadi yandi pefwani sinkamamvu tuka kasisula mukala sinzidi mutala Yerusalemi yediati sasalubia wonsu nubena mu Yerusalemi tulombele kwa sedieto tata nluengisi tata nsongia nzila watu songa watu tela manabe tobana tokufana kiambote faki bika twakumbika muko meto twavana sedieto tata nluengisi kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vela sedieto lendele kokufwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena ye sedieto tata mwanda velela tata mfumo longo mfumo dibundu nsemya zulu yentoto nzambia yenge nzambia ngolo sedia mvu ya mvu yandi intinu wetidiati sambandu yaya ebikongo byabiya byanza mumoko mandi byafewa ebeto bandu nkutu vavantoto kavena muntu ko lenda fwana na yenzitusu wena yitata mwanda velela yandi wena kuzulu ya beto babo kadi yandi inzambi yandi nzambi yandete yandi mpe inzambi yansuka wantekila kwa ngatu unakunlandila mpe kwa ngatu dina tata mwanda velela beto bana bakutu kulombele mpasivu watela ma pasito kufana kiambote faki
twakumpika moko meto twavana tata nzambi kya mbote munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwana sedieto tata mwanda velela tukulombele mpaso wa bakafulu watusikidikisa Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kamba ye. Kamba ye. Kamba ye. Bajenoye. 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 Eunwe. Embazie. Bilumbiakurwe. Yangalala. Esengobi esengote. Kiese hoga kiese kwe. Sai hoga tuti. Asaya ba papa kisoloke Santana ye. Papa de Lungana Santana ye. Tatam fumamba longo papa Yangenda Santana ye. Tango 1921 papa Kimbangu azaki na 5 ans. Papa Kimbangu alobi yo bandeko na yo bakobima yo kobima te okotikala libela awa na Yerusalemi.
On y a sentir que papa par nyonso kokende suka kozonga ye kaka ngo ba voyage pela libela abandaka na nkambo sika wa 2021 santa sikoyo likambo oyo esalami wana kokonfuma mbala 5 ndenge tomoni makambo minene esalami oyo misé eza bokoko na biso. Est-ce que totika kotonga Yerusalemi to continue mpo na nini? Bajene ye tokolemba tokocontinue yo oza koyeba ntina biso nde toza koyeba tolakisa mpe makasi mpona botongo ya Yerusalemi. Biso loposo mwindu tomoni pasi mingi 4400 ans ya pasi ya moto mwindu oyo chance eyeli biso ezala ya libela so tobungisi yango tokimisi yango mpona korekipa tokimisi yango mpona korekipere kozala pasi lisusu mateyi ya bato mabe tolanda te landa mateyi ya malamu oyo batata batikelaki biso mpona bongo na silisi tolanda papa mbenza soki oloba na biso nini ye nde moto azala na 576 ntango ndako ya nzambe ebandi kotongama ndenge papa alobeli yango libanga etiamaka na le 6 avril 1961 kasi misala na yango eye kobanda na le 4 juillet 1976 solo lingomba nyonso ezalaka témoin ya likambo nyonso ndenge kolekaka kasi faki na choral Yerusalemi bango nde bato bayebi mingi ya bapapa makambo na bango ndenge bandaki koleka yango papa ntango totikalaki tobandaki kotuna mpe koyoka maloba ya bapapa ndenge bango moko bapapa balobaka yango na 1989 na 5 mois solo balobaka yango epai na ngai na papa Firmin na ntango wana tozalaka ete bana bozwa bajeune oyo bazali nanu très apte epuis oyo balingi likambo tata nzambe bobanda koenregistre maloba na biso nyonso pamba te maloba wana yango nde ekosalisa bino na mikolo ekoya surtout na ntango wana soki tozali te bajeune wana boapproche bango azala mingi na papa Bobe na papa Tukemboso. Papa Tukemboso nde ye mutu aza na ye lelo oyo papa Bobe lokola atikaki biso me nayebi ke papa tolandaka makambo na bino nyonso ndenge otindaki papa Bobe akoka kotambola na baprovince nyonso bisika nyonso oyo ezali ete bilembo esika papa Simon Kimbangu atikaki bilembo na ye otambusaki papa Bobe bisika nyonso wana yo moko oyebi ntina nini otindaki ye bisika nyonso wana me papa Tukemboso ndenge totikali na ye na ntango nyonso nde soki likambo ezali tozali kotuna ye papa Tukemboso likambo yango oyebelaki yango ndenge nini et c'est vrai mbuta na biso aza kosala molende eke baparole ya bapapa ezali kobima olie ke ayebisa biso
kotiela biso baparole ya bapapa ndenge balobelaka yango yango mpe papa elendisaki biso mingi ndenge totikalaki awa na nkamba le 5 mois totikaki biso awa papa mpona misala nde maloba ya bapapa nde elendisaki biso mingi makambo nyonso papa oyo obongisili biso na lingomba ndenge olobeli yango bapapa balobelaka yango tobanda kotya kaka baextrait moke po biso nyonso tolanda yango mingi na bandeko oyo totikalaki na bango awa tobandaki kotya yango toyebi yango me liloba ya tata nzambe ezalaka ntango nyonso ya sika soki mokolo wana tolandaki malamu te lelo tokoki kolanda malamu bapapa balobaki nini mpona nini likambo oyo esalami nakozwa exemple na ndako ya nzambe oyo ya nkamba oyo ezali awa na 1982 papa mfumalongo papa alengenako ntima alobi ete mingi baza ya kokamwa bakokanisa ete ndako oyo na ndako ya nzambe ya nkamba bamindele bato batongi yango to assistance ya bamindele ezalaki kutu te sauf ndenge naza koloba bamusicien batémoin yeluselemi témoin mpe bambuta mingi batémoin ntango ekomaki na toiture asala toiture ete esengelaki bamindele baya mpo bapose yango kasi suka papa mfumalongo papa adengendako ntima ye moko kotuna bazali te bazali balamu bango bakende pamba te bamundele bango bakolingaka na bango vi ya lix kuna na nkamba bandako ya kitoko ezali nanu te oyo tokobomba baingénieur bamindele malamu biso bato mwindu lokola tomesana na biso bango nde bakende c'est vrai argument oyo papa mfumalongo papa alangena kuti mapesaka nde yango wana yango nde tofongola matoyi makambo oyo bapapa balobaki soki totire attention na makambo bapapa donc eza kaka makambo oyo evivaki bapapa na construction ya temple yango mpe kaka papa aye kovivre na ntango ya musée soki totali malamu na 1980 wana emonanaki ke ndako ya nzambe ekosila noki te ke le 6 avril 1981 moye bainaugure ndako ya nzambe ezali te bajeune oye kufanso ndi komona mpasi ntango tomonaki na musée ekomi na mois de février bulembo oyelaki biso kimbangisme oye tozotalala no musée yango eske le 6 avril ekozala toki kozala te bino tozalaki na nkamba awa na bandeko totikalaki na nkamba matoyi kokanga biso mpe toza kolemba te koyebisa papa eloko boye ezangi papa mpe aza kolemba te na bandimi nyonso bazalaki na kinshasa kotinda biloko ngai nazoyebisa awa na bandimi nyonso tozalaki awa soki biloko ye tolala pongi te ezala teke tokende kobomba ngo papa aya kokuta ngo wana malamu totiango na bisika oyo esengeli yango nde lelo oyo esengo ya biso nyonso toyoka nanu maloba ya papa mfumalongo papa dangedako ntima bele na ntina na bolingo bato nyonso bazali kokamwa ndako na biso ya nkamba me bamundele oyo bamosusu bamimonaka abazali monene kasi ntango bakoti na ndako ya nkamba bakumaki lokola batie bango na mai ya pio ntango bavwandi babandi kolenga oyo ndako bini bato botungi ye moto mwingi ozwe mashine wapi otali
mutu mwindu asali eloko boye soko bakoti kaka batali na likolo ndenge tosali yango ya solo omoni kaka bango moko babandi kudu solo tondimi nde nzambe aza na bino pamba te bokokoka te bosambeli nzambe ya solo mutu apesi bino kredi te bino moko botungi ndako oyo ebie bozali solo na nzambe oyo azala kondimela bino bosengi likambo apesi bino donc ndako wana ekute biso cher kasi tosilisi yango sikasikawa likambo ezali kobundisa biso kaka bele plafond na bakiti plafond basalelanga baechantio ya ndenge na ndenge mais plafond na biloko wana ezali très lourd na boyaki malamu nde soko mabaya tokotia kuna mais malamu nde mabaya wana mazala léger soko ezali kopese trop wana eza mabe donc etikali na biso bele bakiti na plafond soko tosilisi biloko mibale wana ndako na biso mpe esili mais tozali na mwa misala tokomeka kooka na soko na ye na mobembo donc bamama na batata tookani bon soko tokosala mobulu te na kopesa bino bilembo mvula hii ya zola kadi vo zola kwena sitalena yiri ke mabu mana kama yila manetiko ebu moma fata mulune na bon to nendo tatungere ko Yerusalemi bekire ka tatungere ko Yerusalemi vo tulembo kale yinzo enzenze zina batuko batulege fulukena ntangu yi mbasi vovelele amudi antungula zinzo ku Yerusalemi utateka kubikanga vo kwa konso zone batunge nzokuku baka kaba yindira fonda nga monya mudeleka ve mumu nzo mumu paswa ni lekelamo nzo mu paswa ni lekelaji kansi mwaileka ngade menen kyame nsamo na wana ndako totunga kina 1961 ndako diboso to cheki na mbuko ya Yerusalemi pate to kake president kuyawa malaba tito bongo sandako yagwara tutunga kama ndako wana sika wa mundele bakulungwa mukiri mubimba bazala ba mundele bazala batu mwindu bazala batu jaune bazala batu rouge bakuyawa pambate ezali Carrefour pate mukiri mubimba moyawa na mbuko hiyo kasi tokulali sabango wapi sika basi bale bango ba soko bale malamu yake na kupembesa nzutu esika kulali sabango izalite bajunga na ngombe kinsuka mwe izalite ekuka kinde ale oyo chambre nayo kala kupembesa nzutu soko longe na bongi sukule mai ale omi bongi sa pate tujunga na kisasa kasi mwe izalite fuli kubale kisankatu mweni dia mudampasi il y a votre le motunge mbanza hier vraiment son une fois na kanisi na mboka Lubumbashi na region Shaba na kanisi moko na katelo bisu amoni esengo na tinete tata nzambe na koliye zolimu santo a pesi bisu oye kukaka kopesa bana bisu je kama moko etikali na yo na ngai o kanisa ndenge nini ye tata nzambe andima kiete akita wana se ajwa njutu na mutu asala ndenge mutu akusalaka pati azali nzambe nakoloba kambala na mbala oza kumonaka mama ndumba oyo aza na ngai akamati eloko moko ati pembeni na monoko na ngai po ate liloba moko te ekweye na mabele ye alingi ete maloba manso ngai nazali kopesa awa eyingira na kati na enregistreur wana ngai nakoki kokufa kasi makambo matikali oyo mosusu azali kokomaka manso nazali kolobaka bakomi yango na kati na mokanda omoni bafotographe batundi po ate bazwaka bilili na ngai batikala na yango oyo cinéaste ube cameraman ye azali kozwaka bamonvuma nyonso to nazali kosalila azwa yango meme soko nga nakufi bokotala lisusu babilili wana ezali kobouge ezali kosala makambo manso kasi nazali te nasi nakendaka
lokola bamonaki na sinima makambo alekaki na 1960 awa ntango toyaka kozwa nzuto papa bomoni yango na 1980 na sanza ya octobre na ntina nini bomonini yango pamba te ezali kaka likambo esi eleki kasi mokolo mosusu bana na biso bakoloba ete ntango baya kozwa ntutu papa tala makambo alekaki bato mosusu bakondima te kasi balakisi sinema bato bandimi bene na ntina na bolingo bato nyonso baza Kimbangismo oye tokati moke moke na bapoint oyo ezali très essentiel ndenge lelo oyo milulu munene makasi ya le 6 avril l'an 2021 ekuti koleka c'est vrai na biso bakimbangisi toyebi ntina ndenge tolandi maloba wa papa ndenge ndako ntima me mingi oyo bazali bato ya libanda c'est vrai eke ntango likambo oyo ezali kosalema mpe kotangama ete lingomba ya tata Simoki Mbangu ezali kofete 100 ans ya misala ya papa Simoki Mbangu banda 1921 ntango abandi misala na ye bazalaki lokola na mpongi kasi aho bayi kolamuka mituna eyaki ebele yango nde na suka eyaki komona na ye ke tokomaki sature na ndenge eke bapaya bakoti bisika kutu ya kolalisa bango ezalaki susu te ezalaki lokola soni ba oyo bayebi likambo na bapaya wana balalaki na bavoiture mais na se motema bayebaki ya solo tolali na voiture mais l'essentiel eke tovivre mokolo yango tomoni likambo yango malgré badoute ezalaki kasi na banza biso na mokili na pardon biso bakimbangiste oyo bazalaki awa ete bapaya tolandi batémoignage nini oyo na bamindele bapesi ndenge kaka ezalaka na 1981 na papa Mfumalongo na papa Dengenda yango mpeke esalami na l'an 2021 epai ya papa Simoki Mbangu Nkiangani. Donc na 1981 epai ya papa Simoki Mbangu Nkiangani. Donc na 1981 inauguration ya temple bato bakamu elelo oyo na le 6 avril l'an 2021 inauguration ya musée bato bakamu emonani lokola miracle emonani lokola ndoto maye mazalaka na 1981 yango kaka emonani lisusu na l'an 2021 ndenge nalobelaki faki korali Yerusalemi bango bazalaka témoin na makambo nyonso tokosuka wana te tokobenga papa Shiko solo papa alobelaki likambo yango na mboka Kinshasa maso oyo ezali koleka na nkamba papa bandaki kolanda biso mpe maso oyo bandaki koleka mboka Kinshasa tozali kolanda papa awa na nkamba papa na mokolo wana ntango na biso moko na bato ya libanda toza komituna pourquoi papa azwi likanisi ya kosala musée eske likambo yango na batata ezalaki to batikalaki koloba yango to balobelaki yango te yango ntango papa atunaka likambo wana na mboka ya Kinshasa biso mpe tolandaki yango tozali kosala ondire
répétition mais répétition mpe ezalaka malamu mpona koyeba ete na ntango wana soko olandaki malamu te po ete okoka kolanda malamu. Papa Shiko topesi yo nzela. Merci papa na kombo ya tata mwana mpe molimo santo ndenge papa asengi biso tokende koluka livre oyo. Livre oyo ezali livre oyo papa Diangienda Kontima Joseph akomaki babengi yango l'histoire du kimbangisme. Na page 9 na introduction nango page 9 papa Diangienda alobaki boye na extrait oyo tokotanga. L'église kimbangiste envisage de mettre sur pied, dès que les moyens le permettront, un musée de l'histoire du kimbangisme. Un centre de recherche sur le kimbangisme va devenir opérationnel. Nalingala elingi koloba boye papa Diangienda alobaki soki lingomba na biso église kimbangiste ezwi mbongo ezwi misolo ezokanisa kotonga musée, c'est-à-dire esika oyo tokobomba biloko ya mutuya ya valeur oyo etali histoire ya kimbangisme. Donc banda papa Simon Kimbangu abandaki musala biloko oyo asalelaki mituka oyo toza nango ya histoire biloko nyonso batono. Donc biloko nyonso oyo etali histoire na biso ya lingomba ekozala na esika wana. Asukaki wana te alobi peke ekozala pe na centre de recherche, c'est-à-dire lelo mutu soki alingi koyekola makambo ya lingomba na biso akomi na nkamba akokende na esika wana balivre kozala wana akotanga akokoma mwa ndambu oyo akozala nango posa pour que ayekola ndenge nini lingomba ebandaka, ndenge nini lingomba etongami, ndenge nini lingomba etongaka, tosalaka misala na biso ndenge nini. Donc nyonso wana papa Diangienda alobaki yango na livre na ye oyo. Donc en résumé likambo oyo esalemi lelo ya musée ezali ndenge papa balobaka ke bango basalaka makambo oyo bapapa batikaki yango bazoko accomplir. Tosilisi boye na kombo tata mwana pe molimo santo. Merci tata Nzinga futuka wako. Tolandi maloba ya papa Diangienda ndenge akomaki yango na livre na ye mpe tolandaki maloba na ye ya papa Diangienda ezalaki na 1982 après inauguration ya temple. Papa Diangienda alobaki ete ndako na biso totongi yango na boyokani mpe bolingo mpe kondima. Nsima ya bofongoli ndako ya Nzambe mapamboli ekoya. Mapamboli ntango ekokotaka na nzoto ya mutu ekoyebanaka te. Mpe likambo moko papa Diangienda aki koloba ndenge towelanaka awa na kati na mokili oyo azwi asengi azwi eske akolakisaka na mutu nyonso ke nga nazwi mipona nini tokolakisaka mutu yaka koloba nano kotozokola mpe bato na zuwa mpe soki ayoki ndenge na ye azwi te ekomi zuwa ekokoma na ye nini sikoyo oyo ayoki zuwa akolukila yo makambo mosusu okufa lelo lobi mosika boyo te.
na kombo na Nzambe Tata Mwana pe Tata Molimo Santo na litinda ya Papa Lwengisi songi ya nzila netolandi atuni eske ntango tokozwaka likabo yango epai ya Tata Nzambe eske tokokabolaka ngo na baninga na tobete non ezali sekret ya yo mutu na Tata Nzambe do lipamboli ntango eyaka na kati na mutu ezaka sekret ya yo mutu na Tata Nzambe okoyeba te ke lipamboli ozwi yango me na okomona ete na mayenza Tata Nzambe Tata Molimo Santo afandi asali kati na yo yo mozo comprendre ete solo na mayo atindaki yo mosala osalaki lipamboli esi ozwi yango do papa ezaka sekret ya mutu na Tata Nzambe. Pendant le 6 avril l'an 2021 kino lelo tozwi ebele papa tozwi ebele ingeta papa yo papa pasteur aussi ozwi oyo yo papa naza na kosepela makasi kasi moyo oloba yango soki ozwi ndenge nini okoloba te papa nakoki koloba te mpasi eza sekret ngai na Tata Molimo Santo kimbangizi moye eza bongo to bongo te papa tokolemba te pamba te oyo bozosala kati na biso mpe toza nsima na bino tokopesa bino maboko mpona botongeli eseme ya sika bajene oye tolembi papa yelusalemi ya kala etongamaki biso mpe lelo tozali determine toza nsima na bino mpona botongi yelusalemi ya me papa nani tosisi kotonga yelusalemi ya sika te tolemba ndenge nini tokoki kolemba te papa bon tolandi yango na message ya papa diangindako ntima tomonaki mpasi na le 6 avril en 2021 mpona kolalisa bato soni ya ndenge wana kasi ye moko alobeli yango ke soni ekozala esi alobelaka yango depuis 1982 alobelaka yango de tala réalisation ntango nini ye kosalama soni na biso moko ndenge tozalaki na nkamba wa papa na ngai moko na papa de la ville papa Nsukali na bandimi nyonso ya bakan ale tomele mpe na bapelerin oyo bamikotelaki deja ezala baflutiste ezala basurveillant ezala oyo bautaki likolo bamikotelaki deja oyo papa ovandaki kotinda wana biso nyonso tokotaki na rythme wana soki tomonaki ete journaliste wana mondele soki autaki wapi ye alobaki yango ezalaki miracle po na le 4 wana ntango aye atali position ya ndako baye kopose nga question est-ce que vous êtes sûr que cette maison serait inaugurée le 6 avril avril on aurait pris honte à la présence du président de la République na habité biso oyo tozali kosala likambo ya molimo azwaka échec te okomona yango alors na mokolo wana ntango papa président aza kokata riban namoni mondele atoki aza koganga akota kaka c'est un miracle natombi omoni kaka miracle parceke le 4 wana otiolaki oza kopose baquestion donc yango batata na bamama mpo na ngai mpo na lelo nasukisi wana okombo tata mwana mpe Molimo Santo amen. Merci Papa Mbenza. Tulandi maloba na yo oyelakisi ke tokoki kolemba te likambo Tata Nzambe apesi biso yango ya botongi ya Yelusalemi ndenge bajene balobi tokotika te tokotika nde yango wana mingi eza koya lisusu oyo ezali
nyonso bapapa batikaki oyo koya esala nini sika totelemi nde yango wana na tolobi sikoyo nzela soki ebongi kamba bato babanda koya ebele bongo mpe bongo te tobongisana nzela bongo totala ndenge nini nkambo ekotonda na bato bandako ya kolala mpe foto bakisa bajene oye miziki oye na bandako ya zanza bisali bato balali mpe balali te osepeli mpe osepeli te tosala boni bongo bakisa tobakisa ezala susepele toyokani sala toyelaki nde yango wana mpona lelo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Kimbangisme oye! Bajene oye! Toyoki to toyoki te! Tokosala o tokosala te! Tokotosa o tokotosa te! Tobongisa maboko totonda malendisi ya nzambe na biso okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo okombo ya tata ya mwana tata molimo santo alors totondi motondi tobandi musala na biso mbala Kimbangisme oye! Lelo nde tobandi na présence batata na ngambo oyo bamama na ngambo oyo bamama kuna batata koto oyo présence tosalela ntango présence batata koto oyo batata koto oyo présence toyoki biso nyonso moto atiki matoi na ye na ndako azali te présence yelusalemu oye nkamba oye ebeto bango wana bavandi présence bango wana bavandi 1000 francs 500 présence 200 ndenge kaka ozwili présence batata na gauche bamama na droite présence tokotala sombele suka lisano totonga yelusalemu ya sika bikolo nyonso awa kaka epai mosusu te
les fonds 2000, 10 000, ndenge ozili okebongo bibili, okebongo spécial. Ah. Révérend Joko Banduko Banga. Ngana zoko Apaki oye. Bamama wo. Ah, Tokotala. Apaki oye. Le 20 mai oye. Ah, mikono komi ya kotanga. Aïe aïe aïe. Makoronyoka na moto. Le 20 mai oye. Ah, Révérend Joko Tokanga te keba. Hein? Olobi? Tozali batata boyeba ke biso ozali mai ya tunungu bata moke na biso to respecte moke wana mpe tosala likambo ya malamu biso kokende na sani mosusu te kokende na sani mosusu te dodo koloba tata te bato na bato bazokotosa sani na bango. Numéro 11 Révérend Zaki Yerwana, numéro 11 ya equipe ya batata Révérend Zaki. Présence, présence, présence. Nakomi komona sani na yo ndele neti ya présence. Mama kende kuna, kende kuna. Namoni sani na yo ndele neti yango. Sani batata félicitations. Mais Sombele sukali sana makolonioka na moto. 1000 fois, 2000, 10 000. Tosala noki batata. Présence. Présence. Baretardate. Boyanoki, bamama boyanoki. Bamama lele kakuna. Nous sommes très heureux, chers téléspectateurs, de vous mettre dans l'ambiance qui se déroule aujourd'hui, mardi 4 mai 2021, ici à la colline Sainte, la journée hebdomadaire de l'Union de la jeunesse kimbangiste, IJKI en sigle. Nous sommes mardi, et bien cette journée est une journée consacrée à la jeunesse au sein de l'église kimbangiste à travers le monde entier où se trouve implantée cette œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu que nous appelons l'église kimbangiste. Contrairement à ce qui se passe ailleurs, ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, cette rencontre se passe en présence de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani et de son conseiller direct Papa Mfumambanza Mbenza Kiangani André. C'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une rencontre spéciale. La particularité, c'est que c'est la toute première rencontre depuis le voyage du chef spirituel, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani à Kinshasa. Vous le savez, depuis le voyage qui a pris tout au plus 5 mois à Kinshasa, la capitale, eh bien, depuis qu'il est revenu à Kamba Nouvelle-Jérusalem, nous sommes entrés dans les festivités du 6 avril. Et aujourd'hui, c'est la toute première fois que se tienne cette rencontre ici, en présence de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Vous l'avez suivi certainement, le message de lui-même et de son conseiller Papa Simon Kimbangu Kiangani, je disais, et de son conseiller Papa Benza Kiangani André. Eh bien, je crois et je pense que le thème central ou alors de leur message aujourd'hui, la quintessence de ce message était sur la construction de Nzanzabisadi, ce site dédié à la jeunesse, confié à la jeunesse kimbangiste pour la construction de plus ou moins 500 studios. Voilà, c'est ces centres ou alors ces sites qui est en construction. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes une fois de plus sensibilisés pour que nous puissions continuer à construire ces lieux qui, comme toujours, servent des lieux d'habitation ou alors d'accueil à tous ceux-là qui viennent en Kamba, qui comme simples visiteurs ou alors pèlerins, pourquoi pas touristes. Voilà, dames et messieurs, j'espère que vous avez aimé et vous continuez à aimer parce que nous n'avons pas encore terminé, tant bien que le message
de Papa Simon Kimangani vient de passer et de son conseiller, mais la rencontre continue. Nous sommes à l'étape pour l'instant de Tintsani. Ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, cette rencontre se déroule non seulement entre les jeunes, c'est-à-dire contrairement à ce qui se passe ailleurs, où on trouve une jeunesse comprise entre 20 ou alors 20 à 40 ans, mais ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, on retrouve des personnes de toutes catégories, c'est-à-dire enfants, jeunes et vieux, tous assistent à cette rencontre. C'est cet engouement ou alors cette ambiance que vous êtes en train de vivre à travers les images qui vous arrivent depuis la colline sainte. Encore une fois de plus, merci à vous tous qui continuent de nous faire confiance. Et surtout, vous qui êtes en Europe, je sais que vous êtes branchés et fixés devant votre petit écran. Vous qui êtes en Suisse, vous qui êtes en Belgique, à Paris, France, vous êtes en Grande-Bretagne, vous êtes en Allemagne, et un peu partout, en Finlande, au Portugal. Merci de nous faire confiance. Vous également qui nous suivez à partir des États-Unis, plus particulièrement à Los Angeles, pourquoi pas à Atlanta, pourquoi pas à New York. Nous vous sommes très très reconnaissants de cette marque de fidélité que vous placez à votre chaîne, la radio-télévision Kimbangiste. Grâce au concours de toute l'équipe technique qui nous accompagne, nous vous disons grand merci. Équipe composée, en tout cas à la tête, celui qui chapeaute, c'est l'ingénieur Dadi Mavambou, directeur technique à la radio-télévision Kimbangiste. Et sur place en Kamba, nous avons Papa Espoir Makaya, qui est le chargé des techniques. Et puis Papa La Grâce qui est là, Papa Tony Punza, et pourquoi pas tant d'autres qui sont derrière les caméras. Merci. Je suis à côté de mes confrères et mes consoeurs, Maman Dorothée Kimbola est là, à mes côtés, pourquoi pas Papa Laurent Luto Matala. Nous saluons également en passant notre chef des services chargé des infos au sein de la Ratel Kinkamba, Papa Nzuzi Bakisi Mokitani Wabankoko. Merci, merci encore une fois de plus. Nous vous laissons suivre encore une fois de plus cette belle ambiance qui se déroule ici à Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem, une ville cosmopolite qui reçoit les gens de tous les coins du monde, sans distinction des races ou alors des couleurs. Merci, suivez cette ambiance. Bien, voilà, nous disons que nous sommes toujours en direct parce que l'ambiance continue devant la résidence du chef spirituel. Alors, je voulais ici passer le micro à ma consoeur, Maman Dorothée Kimboula, ma condisciple de tous les temps, vous le savez. Quand nous étions à Kinshasa, elle était toujours à mes côtés et aujourd'hui, elle est encore avec moi, cette fois-ci, à la colline sainte Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Et à ma droite, il y a Laurent Lutomatala, celui-là que vous suivez souvent en Kikongo, Kisingombe. Eh bien, vous savez, Papa Simon Kimbangu est né ici en Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Maman Dorothée, j'espère qu'ils seront très très contents de te suivre à Kikongo, Munokutuba ou à Lingala. Cela va de soi. Merci Papa Ndala Bivini, Ndeko Balandi, Radio Télévision Kimbangis, Toyebete Wuta Mokonti, Papa Simon Kimbangu Kiangani, a Wuti Bongo Kosala 5 mois Namboka Bokonzi Kishasa, Denge Azonga Kinankamba Namukolo, il y a le 5 avril 2021, les Lokaka Nde Yahweh avant d'ici sous Union de la jeunesse Kimbangis Ndenge Zalibo Mesanoete. Chaque mardi, Tolandaka Bongo Matea, et Paina Moko Nzambe Molimo Monsantu, Mokonzabu Lepe, Mokonzalingomba, et Longo na Papa André Mbenza, Oyo Toyokaka, Makambo, Oyo Eleka, na 5 mois, Yaba, voilà, Misato, Awa, Nankamba, Yerusalem, Yasika. Na Konzimaete, Bisoban Soto, Lanzi Pinza, Maloba,
ya papa Simon Kimbangu Kiangani tolandi maloba ya papa André Mbetsa Kiangani pe tolandi susu maloba ya papa Diangenda Kuntima ya solo ezali esengo na biso bana na nzambe bana ya papa Simon Kimbangu Kiangani pambati nzambe ya kiti mpona kote ya biso toyebi ete bikekeleki bajeune kaka nde tobandaki bongo kobebisa kasi nekeke oyo ya suka bango misato baye kovanda na biso elongo bazali koteya biso po ete totika mabe tosala bolamu toyebi ete tozali na retard ya 10 ans ya kotonga nkamba Yelusalemi na ntina wana bapesi biso bajeune ya mokili mobimba mokumba ya kotonga bandako kuna na nzanda bisali ya solo penza ezali loba ya suka ya mokeli papa Simon Kimbangu Kiangani loba ete tobakisa bandako kuna na nzanda bisali nzambe soka lobi ekomi mobeko toyeba ete na lingomba na biso mpaka azalaka te biso nyonso tozali bajeune charge oyo ekweli biso nzambe arapele biso na mosala oyo biso tozali kosala ya solo biso na yo tozala na susi ya kobakisa bandako kuna na nzanda bisadi nzambe soka asepeli biso tozwi mapamboli ya solo tozali mpenza bongo en direct ya nkamba Yelusalemi ya sika mboka oyo evandi tata nzambe kolo Yesu pe nzambe molimo mosanto na yango nakopesa mikro epai ya papa Luto Matala Laurent ya koyebisa bino na monoko ya singombe monoko oyo kolo Yesu na papa Simon Kimbangu babandaki kosolola monoko oyo ezalaki uta nzambe asala mokili papa Laurent malobe epai na ye tutondele busika nkento mama Dorothée Kimvula muna kutovana kivovolo muna luakisa zudia ndinga muna nsiza wonsono muna bifulu bya wonsono betalani la bifikulu bya tata mwanda vila tuka kunkamba Yelusalemi diampa kidika wunu lumbukia nzole kena kia ya mungonda yantano mafunda mole ye makumole mosi kidika bonso buena konso lumbukia kia zole tukalanga kimbua bwani kia batata bamama matoko yezi ndumba bambute baleke vantuala nzwa sidi tutata Simon Kimbangu Kiangani munawa malongi ilusikulusu lwa momo mabakubika ngatuka tata Simon Kimbangu Kiangani nzambi mwanda vila ye lwengi siani tata Andre Mbenza Kiangani buna kedika tutombokelenga munkokela tuizidingi tuwidi emvovu asidi tutata Simon Kimbangu Kiangani mbuta diambo ya malongi to mvovu tata Simon Kimbangu Kiangani mulumbu kya unu mukuma kaka kya ndungulu a Yelusalemi kedika to feti yo kadila ngolo kadi imbuta diambo jojo dituvani de munkamba ndungulu a Yelusalemi kadi twa dila de ndefu vonkamba Yelusalemi difiti tungwa banani batunga de ngeye mono tutunga de imododo tata Simon Kimbangu Kiangani lombele diaka kuna nzanza bisadi twa yikila zinzo zozo za kalavondio kaza kala diaka za lunga ko mbote twa koma pasivo ndekolo za banzenza za kalanga za mbote buna kedika tata Simon Kimbangu Kiangani tomene koma nkonko ye tuwidi mpe mvovo tata diangenda kuntima kaka mukuma kya ndungulu munsamu wa ndungulu amize muna nkanda watata diangenda kuntima basonika muna page 9 muna basonika vo kedika vo muna ntangu ina ifweni mbakulu yizi di mundibundu sitwa kala yeluve mutunga mize nzoyo ya kinkulu kya tata Simon Kimbangu buna kedika mo mawonsono imumu mayokele munkokela yi yanlongo vantuala nzwa sede to tata Simon Kimbangu Kiangani matadidika kandungulu a Yelusalemi idiao tata Simon Kimbangu kutakutulombela tangu za wonsono vo tuvana ngambia to meya mukumakia ndungulu a Yelusalemi kadi twa dila dundefi kana mpasi kana wete tata Simon Kimbangu tulanda binkutu teka bio mukumakia ndungulu kaka Yelusalemi buna kilendi kolomunanga ka bonso nchokuja kanti tu vutu diaka kivovolo kwa tata ndala bienvenue pasivo ezu
ka tatamana de wakasa kwa benulu lemi wanga ki kongo munandinga ya kifolansa pasivolo wan kamambu mumete yoka ku Yerusalem tatandala. Absolument, Papa Laurent Lutomatala, la construction de la Nouvelle Jérusalem passe par une priorité des priorités ici à la colline sainte d'Enkamba Nouvelle Jérusalem. C'est cela, les testaments nous légués par nos papas. J'ai cité Papa Kisolokele, Lokelo Charles, Papa Dialungana Kiangani Salomon et Papa Diangenda Kuntima Joseph. Et je le disais ce matin que Papa Simon Kimangu Kiangani tient mordicus toute qu'écoute à cela, c'est-à-dire la construction de la Nouvelle Jérusalem passe pour une priorité des priorités. Voilà pourquoi aujourd'hui, encore une fois de plus, il vient de demander, il vient d'exhorter la jeunesse pour que nous puissions continuer à construire Nzanzabisadi. Je disais que Nzanzabisadi, c'est ce site qui est en construction à quelques mètres ou alors à quelques kilomètres de la colline sainte ici en Kamba Nouvelle Jérusalem. Et ce site est mis à la charge de la jeunesse kimbanguiste. Qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous vous reconnaissez en vous que vous êtes effectivement jeune, alors participez s'il vous plaît, car c'est cela la bénédiction que nous tirons de notre Dieu. Voilà pourquoi vous qui nous suivez, surtout de l'Europe et partout ailleurs, nous espérons que vous allez en tout cas emboîter les pas. Et lorsque nous étions à Kinshasa, une contribution de 10 000 francs congolais a été exigée à tous les jeunes, c'est-à-dire de $5. J'espère qu'il y a parmi vous qui ont contribué et ceux qui ne l'ont pas fait, cela n'est pas tard. Vous pouvez toutefois vous rattraper, c'est-à-dire envoyer votre contribution pour que, enfin, la construction de ces sites soit réellement effective. Encore une fois de plus, vous qui nous suivez à travers le monde entier, nous espérons que vous avez suivi, en tout cas, le message ou alors l'adresse du chef spirituel de ce soir et de son conseiller direct. Papa Fumambanza, Papa Mbenza Kiangani est allé plus loin, c'est-à-dire vers les années 76, c'est-à-dire 76, comme nous disons ici, en République démocratique du Congo, où nous avions commencé effectivement les travaux de la construction de ces gigantesques temples où nous trouvons en ce moment. Ces temples, comme vous le savez, qui a connu plus ou moins 5 ans de construction, c'est-à-dire de 1976 ou alors 76 jusqu'à son inauguration, la date de son inauguration, le 6 avril 1981. Voilà 5 ans, jour pour jour, qu'a duré la construction de ces temples. Et il y a eu beaucoup de problèmes à cette époque. Et voilà, aujourd'hui, encore une fois de plus, pour inaugurer ces fameux bijoux que nous venons d'implanter ici à la Nouvelle Jérusalem, j'ai parlé du musée Simon Kimbangu. Voilà, il s'est encore posé beaucoup de problèmes, trop d'embûches, trop de pots de bananes sur la route, mais Simon Kimbangu reste égal à lui-même. Voilà, nous avons réussi, nous avons franchi les obstacles pour qu'enfin ces musées soient inauguré par le numéro 1 de la République démocratique du Congo, qui nous a honorés en tout cas par sa présence ici en Kamba Nouvelle Jérusalem. C'était le 6 avril dernier et il a inauguré le musée que d'aucuns n'y croyaient pas en tout cas. Mais voilà, en Dieu, c'est toujours la parole qui précède et enfin, cela se concrétise. Voilà, aujourd'hui, nous disons que coup de chapeau à Papa Simon Kimbangu Kiangani, mais aussi à vous et nous, qui avions contribué pour la construction de ce musée. Sachez que nous avons réellement assisté à son inauguration, mais il y a des travaux de finissage qui continuent, qui se poursuivent. En tout cas, nous devons faire mieux que ce que nous avons pu faire avant, afin que nous puissions achever complètement. C'est vrai, cela n'est pas étonnant car nous savons tous que la plupart de nos maisons, la plupart de nos constructions, le jour de son inauguration, cela ne s'achève complètement. Le cas de ce temple où nous nous trouvons jusqu'à ce jour est encore, je dirais, inachevé. Mais néanmoins, ça a été inauguré en 1981. C'est le cas également pour le musée. C'est vrai que ça a été inauguré, mais il y a encore des petits travaux, n'est-ce pas, qui restent. Et il faut également noter que
la construction de la Nouvelle Jérusalem se poursuive. Et cette fois-ci, nous sommes censés. Maman Dorothée, j'ai reçu un ami depuis Canada, les États-Unis, c'est-à-dire Canada, qui n'est pas kimbangiste, mais du moins a suivi ou alors suit de près, en tout cas les nouvelles d'Nkamba. Il nous suit chaque jour et il m'a dit, voilà, vous avez là fait quelque chose d'extraordinaire. Nous suivons en tout cas le musée de loin, mais ce que nous souhaitons, ce que nous en tout cas vous proposons, c'est que vous puissiez suivre ou alors voir l'état des routes, c'est-à-dire construire en tout cas cette route qui mène de Mbanzangungu en Kamba pour qu'enfin nous également nous puissions arriver en Kamba pour voir, contempler ces bijoux que vous avez pu en tout cas construire à la Nouvelle Jérusalem. Là, je dirais à vous tous que, en tout cas, gardez vos apaisements et si possible, contribuez parce que nous sommes déjà à la construction de ces routes qui va de Mbanzangungu jusqu'ici à Mbanzangungu, en Kamba. C'est cette route que nous appelons la route de la passion de Papa Simon Kimbangu. En 1921, lors de son arrestation, le 12 septembre, eh bien, le pouvoir colonial, à l'époque dirigé par le conseil de guerre, je dirais, de Mbanzangungu, avait envoyé une équipe ici, dirigée par le commandant Snook. C'est lui-là qui est venu avec un contingent de soldats de la force publique qui sont venus pour arrêter Papa Simon Kimbangu ici en Kamba Nouvelle Jérusalem. Et ils ont pris la route de Nkamba jusqu'à Mbanzangungu. Et c'est là à pied. Voilà, c'est cette route que nous sommes censés d'aménager ou alors de construire. Une route qui a une distance de 45 km, contrairement à ce que nous apprêtons actuellement, qui au moins a une étendue de 75 km. Voilà vous-même, au lieu de faire 75 km, nous aurons cette fois-ci à parcourir 45 km exactement. Voilà au moins, Maman Dorothée, tout ce que nous pouvons dire à nos téléspectateurs et fidèles de la radio-télévision Kimbangiste qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup, Papa Ndala bienvenue, Ndeko Balanzi. Partout, vous allez kolanda biso, tolando lenge kani, Papa Ndala bienvenue à Lobi. Izali maloba ya Papa André Mbenza, kianga ina mokolo malelo pona kolakisa ete temple esalaki bongo 5 na kotonga yango. Babandaki kotonga yango na 1976, kasi ezalaki inauguré na le 6 avril 1981. Toyebi ete musée Papa Simon Kimbangu oyo mpe balobeli mpe ezalaki inauguré na mokolo ya le 6 avril 2021. Tokoti susu likambo ya sika na histoire ya kimbangisme. Toyebi ete kotonga temple ezalaki na kokoso mingi kasi na ngolu ya ye Nzambe esilaki. Kotongi mpe ya musée ezalaki na kokoso mingi kasi na ngolu na ye Yawe Papa Simon Kimbangu Kiangani pe esili yango wana Papa Ndala pesi penza longonya na Nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani pambate azalaki bongo ko rappele biso tango nyonso pe ko fatisa biso kimia na maloba na ye ete tokolonga to tokolonga te boyeba ete tokolonga ya solo tolongi likambo yango ebandaki kala kokoso elekaki mingi kasi na ngai na yo totiaki maboko na biso na mosala ya musée Papa Simon Kimbangu toyebi ete biso banso tolongi solo na ndenge alobaki yango na boka bokonzi Kinshasa ete oyo atiaka maboko na likambo tata Nzambe abosanaka ye te. Ya solo tomonaki Nzambe na biso avandaki bongo 5 mois na mboka bokonzi Kinshasa toyebi ete lolenge kani mokili mobimba tozalaki bongo mobilize na kotinda mosolo na biso. Na sanso wana pe tomoni lolenge kani Papa Simon Kimbangu asekaki na jeune nyonso $10. Tomonaki ba recipe epesamaki bato mikila poto botindaki ya bino bambongo en tout cas penza longona na bino pe bana bokonzi ya mboka Kinshasa pe bapesaki nyonso wana ezali kaka na botongi ndenge apesi biso msala kuna na nzanza bisadi bajene tokoka bongo kobakisa bandako ya solo nzela oyo
tobengi chemin de passion ya papa Simon Kimbangu oyo akindelaki na 1921 ntango akendaki bongo kokangama ezotongama yango wana biso bonso tokomi susu na fièvre ya kosilisa yango pamba te yawe alobaki ete mokolo ya le 12 octobre 2021 il faut yango ezala bongo inauguré kasi na makasi na biso te na makasi na ye moko yawe asunga biso tolonga yango pamba te elika na biso nyonso ezali kala maboko na ye ezali esengo na biso bana papa Simon Kimbangu yanga ditango nyonso tolobaka ete toyebi nzambe ya solo nzambe ya bomoi nzambe ya nguya nyonso ye wana les patrons de la 4e génération les patrons de toutes les générations papa Simon Kimbangu Kiangani oyo mokili ezali kozela ete molimo mosantu akoya mokolo nini kasi biso toyebi ete molimo mosantu esi aya depuis akoma na mokili na mokolo ya le 12 septembre 1887 ya solo ye kaka papa Denge Dakuntima ye kaka papa Simon Kimbangu Kiangani solo alobaki yango ete azali Moïse te mpo atika biso na nzela ye mpenza akokomisa biso tina mokili elaka yango wana manso tokoluka manso tokosala manso tokosenga epai na ye kaka nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Ambiance ezali kokontinue awa na mboka ya nkamba Yelusalemi esika basato ya bule bazali yango wana maloba na papa Laura Lutomatala. Tutundele mama Dorothée Kimvula mona binkoma kaka mamambu meta yoka mudibundu dia tata mwana vela kedika tata Ndrembenza Kiangani ndwengisi watata Simon Kimbangu Kiangani kukunkamba twena kukunkamba Yelusalemi diampa beno luna mona nsiza mputu kutoka kuna France, Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, kuna États-Unis, kuna Canada kuna muna mwonsolo kakalota utulani lakini katuna kunkamba mulumu kia unu kia zole kia ya mungonde ya ntanu itulina kedika tuena vantuala nzwa sedeto muna landa momo masemeto bakubikidi muna zaisa kwa beto banduenya bantangui bambandui ya mbandui ya yeti diatuswa kwa mwanda velela nzabi imudi au mabakubikiri munkokela lumkia unu ntangu za wuntu tuwanga tutelanga makutu baba kutulongilanga mabawanga mubeto tuwanga muntangu za wuntu no bona kidika muna bimoko bya lumkia unu tata Ndrembenza Kiangani kwanda kelenge kansi ya nivo momo mayoka munzo ya temple dito ya longo temple dito bonto tutelevo temple momo mayoka kedika mampimpita makala kansi bantu bawowa bobwingi bantu bawowa mamingi kansi kinavodiamu dia nzambi dinina na te dia lungana kadi mamu manzwa nzambi nkindu za ngolo za kala nkindu ya kala ya ngolo enzo yoyo kaimanako enzo yoyo kaizibulwako enzo mafua ye mabola bantu bawowa kansi kinavodiambo dia nzambi dina nsilu walungana de 1976 à 1981 nzwa nzambi ya zibulwa ntete kutu nzwa nzambi ya zibulwa bantu batelevono soba kwane dati yoyo soba dati yoyo mpasivo nzwa nzambi kaizibulwa kokadi kayena ya mansako nzwa nzambi kayena ya mansako mbote wa soba dati ya nzibululu ya tempele dito muna tata dangenda ya nevono mono kilendi kululanda ko mana matawiza ne sediame mana matawiza ne tatami yimana ngetalanda voma beno bantu ka kileni mulanda kutuko yimomo mavanga mene mulumbu kya unu kiki kukunkamba munzibululu yanzo ya kinkulu kya tata Simon Kimbangu Kiangani kukunkamba kina kya kala muna février mungonda yi mumvula yi kedika bantu twanyonga twagoga ndio anzo yoyo kedika mufosho yeni nanga bui kwani siamana ndo kedika bantu banyonga kansi kina vodiambu dia tata mwana villa ngonda tano kuna Kinsasa tata Simon Kimbangu Kiangani wele vuanda kuna Mbanza Kinsasa ngonda tano
bina bakakele bakanga kuna bya nthungu lwa Yerusalemi filanga kunkamba tata ndrembenza yani wakelelananga mawonsono mantsaluluto mambansunu anzoya mise buna kedika kinakia kalakia le 5 avril tata Simon Kimbangu waiza luaka waiza mona vondo kedika mawonsono kadi wazana bakele wazananga tata mbenza bwengiza vokizi kono tata wena kwa kuyeluve mukwiza wizazibula nzo buna kedika kinavo ntiluluza kala diambo dia kigo kila diambo dia kimonikina tata Simon Kimbangu wakati wakona kimbanza kinsasa yenkangwa wonso waenda yani waiza bwana vokedika enzo mawonso no makala matoma mawonso makala mamanisa kanele vo binsalu bya fiti kanti enzo mfumu yansi eto tubokele vo tata Felix Antoine Tshisekedi yani waiza zenga nsinga wanzo ya kinkuluke tata Simon Kimbangu kina kiakala kensamba no mungonda yanya mumafunda mole makumule mosi muna lumputu tutelevo le 6 avril 2021 tata president ya yansi etu waiza zibula buna kiesi kiakala kwa mwana wa wonso wa tata Simon Kimbangu kadi kiesi kina tata Simon Kimbangu ya nevono bika lusakumunu luenda kwa mwana wa wonso wa tata Simon Kimbangu yemi nkwikizi yemi ndemi kwikila bika lusakumunu lwanzoyo luenda kwa mwana wa wonso no tudidi koko mundungulu ya Yerusalemi buna kedika enzoyi monekene enzoyi tutamona kweto tubokelevo mize papa Simon Kimbangu buna kedika katulendi kwenda kaka kwandako tuvutu didiaka kivovolo katata ndala bienvenue muna tata managululuake samoma kuba mene mkokela lumke unu pasivo twenda kweto ituna yendi kweto na te kuna nsuka diambu nanga sitwakala diaka yeno mulumukia mbazi. Bien, merci. Dames et messieurs, à vous tous qui venez de nous rejoindre. Nous sommes bel et bien ici à la Colline Sainte, devant la résidence du chef spirituel, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mardi, comme tous les mardis, et vous le savez, mardi, c'est la journée ou alors le jour dédié à la jeunesse kimbanguiste. Papa Diangenda Kuntima, alors premier chef spirituel et représentant les gars de l'église kimbanguiste, accordé beaucoup d'importance à la jeunesse. Voilà pourquoi il a accordé cette journée, c'est-à-dire la journée de mardi, à la jeunesse kimbanguiste. Et partout où se trouve implantée l'église kimbanguiste, les jeunes se réunissent chaque soir pour partager sur leur expérience en ce qui concerne en tout cas leur foi sur l'église, sur la Bible et un peu sur un peu de tout, voilà. Et ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, cette rencontre se déroule en présence de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani et de son conseiller direct Papa Mbenza Kiangani. Et c'est le cas aujourd'hui, mardi 4 mai 2021. C'est la toute première depuis le retour des chefs spirituels en Kamba, depuis qu'il a effectué son voyage à Kinshasa. Vous le savez également que les chefs spirituels avaient quitté Nkamba le 1er novembre de l'année passée, c'est-à-dire en 2020, et il était à Kinshasa pendant 5 mois durant pour préparer les festivités du centenaire de la mission de Papa Simon Kimbangu. Eh bien, après 5 mois, il a regagné Nkamba les 4, disons les 5, parce qu'il a quitté Nkamba, il a quitté Kinshasa le 4 avril 2021 pour arriver à Nkamba le 5 avril, c'est-à-dire le 5 avril de cette année. Eh bien, le 6, c'était déjà la fête, la grande fête du centenaire. Eh bien, aujourd'hui, je disais, c'est la toute première fois qu'il anime ou alors qu'il préside lui-même cette rencontre. Voilà pourquoi nous disons que cette rencontre a un caractère tout à fait particulier, et la particularité, c'est que lui-même est en train de diriger cette rencontre. Eh bien, ceux qui étaient avec nous tout au début, j'espère qu'ils ont suivi son adresse et puis celui de son conseiller direct, Papa Mpumwa Mbanza. Pour l'instant, nous sommes toujours devant la tribune, disons la résidence du chef spirituel, pour ceux-là qui connaissent bien Nkamba Nouvelle-Jérusalem, c'est-à-dire entre le mausolée
de Papa Simon Kimbangu et la résidence du chef spirituel. C'est là où nous nous trouvons pour l'instant, c'est là où se déroule la rencontre de chaque mardi. Et contrairement à ce qui se passe ailleurs, en Kamba, ici précisément, cette rencontre, c'est-à-dire réunit non seulement des jeunes dont l'âge varie de 20 à 40 ans ou à 45 ans, voire 50 ans, mais ici en Kamba, cette rencontre, en tout cas, réunit les jeunes de toutes les tendances, c'est-à-dire que des enfants, des jeunes, des vieux, tous viennent assister à cette rencontre pour écouter particulièrement Papa Mfumambanza, Papa Mbenza Kiangani, car lui, au moins, est le témoin de cette période que nous appelons la période de 5 mois de nos 3 papas qui, en 1989, avaient élu domicile ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Tous 3 étaient ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, pendant 5 mois durant. Et voilà Papa Mbenza qui était témoin oculaire à l'époque. C'est lui qui nous raconte tout ce que nos papas préparaient à l'époque, car nous avons compris juste après que c'était en tout cas un moment pour eux de planifier leur départ ou alors leur mort, car nous savons quelques années qui ont suivi, papa qui sur lequel il nous a quittés le 17 mars 1992, et la même année papa Diangenda était parti également, et enfin papa Yalungana nous a laissé en 2001, c'est-à-dire 9 ans après. Mais voilà, c'était au cours de cette période qu'ils avaient eu le temps de préparer en tout cas leur succession. Et voilà, aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu Kiangani a succédé à son père, Papa Dialungana Kiangani Salomon. Voilà du moins ce que nous pouvons dire pour l'instant. Nous disons également que l'actualité ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem et à travers les réseaux sociaux reste dominée par la visite de ces grands du monde, ces grands sportifs, ou alors cette star qui a visité Kamba, mais une visite tout à fait exceptionnelle, car il est venu demander pardon à Papa Simon Kimbangu, qu'il a reconnu comme le vrai Dieu, son Dieu, parce que, vous le savez, Dingo Motonangenge, ces catcheurs qui utilisaient ces gris-gris, comme tout le monde avait l'habitude de le suivre. Il est venu, en tout cas, il s'est humilié, et puis il a demandé pardon. Et il a dit que finalement, il a accepté d'être définitivement baptisé comme Kimbanguiste. Nous l'avons vu avec sa femme. Et cette visite est commentée de divers sens. Il y a d'autres qui apprécient ces gestes, en tout cas à sa juste valeur. Il y a d'autres, par contre, comme vous le savez, dans les réseaux sociaux, et ce qui se passe généralement, ce sont des critiques qui s'en est suivi. C'est-à-dire d'autres qui disent que voilà, ce n'est pas la toute première fois qu'il le fait, il l'a fait dans d'autres confessions religieuses et il doute encore que cette fois-ci, que ce soit en tout cas la dernière. Mais lui-même l'a reconnu et a dit du haut de cette tribune du temple que voyons voir ce qui va arriver après. Mais du moins, il a confessé, il a dit qu'il a tout abandonné pour suivre son Dieu. Et Papa Simon Kimbangu s'est fait en tout cas les témoins de Dingwe pour dire que voilà, en voyant ce qui est écrit dans la Bible sur l'apôtre Paul, nous savons tous qu'il fut un grand persécuteur des apôtres de Jésus-Christ, de tous ceux-là qui ont suivi Jésus-Christ. Mais voilà, juste après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ lui-même en personne dans la route de l'époque de Damas, voilà, il a changé complètement et il est devenu celui-là même qui a prêché de plus et celui-là même qui a écrit les différents livres que nous lisons dans la seconde partie de la Bible, c'est-à-dire le Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui a écrit beaucoup de livres que nous lisons. Voilà, c'est pour dire que tout ce que Dingwe a fait peut aussi nous faire en tout cas ramener dans ce que Paul, qui était Saoul, est enfin devenu Paul. Voilà, Maman Dorothée Kimbula, tout ce que nous pouvons continuer à dire à nos téléspectateurs, nos fidèles, aimables fidèles de la radio-télévision kimbangiste qui continuent en tout cas de nous faire confiance. Et voilà, aujourd'hui, j'espère qu'ils sont le plus heureux parce que cela n'arrive pas tous les jours.
Cela n'arrive pas disons, tous les soirs, mais voilà, moi, aujourd'hui, la Ratelki est en direct. Nous sommes en live, n'est-ce pas, Maman Dorothée Kimbola? Yasolo Papa Ndala bienvenue. Le bon ezali mardi 4 mai 2021. Tolo basolo ete uta mokeli Papa Simon Kimbangu Tiangani. Atika Kimboka bokonzi Kinshasa oyo ye asalaki kuna 5 mois. Lobi azali bongo kokokisa 1 mois awa na mboka Nkamba Yerusalemi. Nde na tina wana lelo mardi ndenge ezali bomesano asangisaka bajeune mpona koteya. Toyebi ete na bikeke nyonso eleki soki batumbaki Sodome na Gomora ezalaki mpona biso bajeune. Soki babebisaki ekeke ya Noe ezalaki mpona biso bajeune. Yango na ekeke ya suka bango misato bakitaki mpona koteya biso. Yango wana mokolo mwa lelo ezali mokolo ya esengo mpona komona ete uta yawe auti bongo kosala 5 mois na mboka bokonzi Kinshasa. Molelo nde avandisi biso susu bajeune mpona koteya biso. Pe papa conseiller direct Papa André Mbenza Kiangani alakisi biso susu mai elekaka na 5 mois oyo ezalaki na 1989 tango banzambe misatu Papa Kisolo Kelukelo, Papa Dialunga na Kiangani, Papa Diangenda Kuntima basalaka awa na Nkamba Yerusalemi. Lenge Papa Ndala bienvenue auti koloba ete ezalaki mpona koprepare kokende na bango ndenge nini bakotika lingomba pamba te Papa André Mbenza Kiangani azalaki na bango elongo. Yango lelo biso baye mosusu tozalaka te. Papa André Mbenza azali kobetela biso masolo ndenge nini yango elekelaka. Ezali penza esengo na biso bana na Nzambe, bana ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Yango wana batikeli biso penza bolingo mibeko misala pe tango nyonso azali kotinda biso totonga Nkamba Yerusalemi. Tozali na devoir kotonga Nkamba Yerusalemi mpo pasi na biso koka bongo kosila. Wana ezali liloba ya Nkolo Yesu Papa Dialunga na Kiangani. Yango tomoni na ntina ete tata na ye Tata Simon Kimbangu Kiangani azali tango nyonso kosenga biso totonga mpo ete pasi ya moto mwendo ekoka bongo kosila. Ya solo actualité ezali koleka na mikolo na koloba ete visite ya Tata Edingwe awa na mboka Nkamba Yerusalemi. Toza tokomona ete eningisi penza mokili mpona koloba ete na bareseau sociaux bakomi ebele batu balobi ebele kasi totala liboso pamba te ye moko apesi maloba na ete aye kotika biloko na ye nyonso. Soki akobunda na nguya ya Tata Simon Kimbangu Kiangani pamba te ye moko azali témoin oculaire na komona ete bakati ya mibale baza bongo bakimbangisi akokaka bango te pamba te soki bakoti na terrain bango babwakaka kaka mai ya Nkamba. Amona yango deja yango ye pa alobi ete soki akobunda kaka na nguya ya Papa Simon Kimbangu Kiangani kasi akosalela susu kisi te. Totala kuna tozali kokende ndenge mpe yawe mokeli Papa Simon Kimbangu Kiangani alobeli biso lisolo ya Saul toyebi ete azalaki penza mobomi. Azalaki bongo koboma baebanso bazalaki kosambela kombo ya Nkolo Yesu pamba te na mibeko na bango ya Moïse ezalaki soki bazali kosambela bamutu ilifo baboma ye. Na komona ete na nzela ya Damaseke kuna azwaki mokanda mpo ete akoka bongo koboma baebanso bazali kosambela kombo ya Nkolo Yesu. Nde Nkolo Yesu abimelaki ye lipata monene ebetaki na miso akweyaki ayokaki mongongo elobelaki ye Saul, Saul, mpona nini ozali kotungisa ngai? Kasi ye azongisaki Nkolo yo nani azali kotungisa bingai Nkolo Yesu? Banda tango wana Saul alandaki nzela ya Nkolo Yesu. Ayebaki ete Nkolo Yesu azali penza mwana na Nzambe. Na komona ete Anania nde akotaki mabondeli mpo ete akoka bongo komona Saul akendaki na ngomba kosala jeûne et prière pendant 3 ans po ete azwa bongo likabo wana ya koteya. To ndenge Papa Ndala alobi yango solosolo ete Saul abongwanaki akomi lelo Paul. Tomoni na livre ya Nouveau Testament akomi mingi pe atei biso mingi na ntina wana biso banso tomoni Papa Edingwe
soki lelo abongwani ezali grâce ya nzambe molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani nkamba eluselemi mboka kimia mboka mapamboli mboka etonda na miliki na miel mboka bazali misato bavandi biso tozali mpenza na kati ya mboka yango ndenge tomoni ete liboso ya tribune liboso ya résidence ya ye moko tata mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani mosala mpenza ezali kosalema kasi moto mpenza azali kokonza yango ezali ye moko papa André Benza Kiangani nde avandi na ntina kotala lolenge kani bana ya papa Simon Kimbangu Kiangani bazali kotia mosolo na bango na ntina ya kotonga nkamba eluselemi na ntina mpe ya koluka mapamboli papa Lutomata Laurent maloba epai na yo tonda efyauka maonsono metakwiza mabeto buna kidika tunakaka kunkamba Yerusalemu munkokela ya nlongo vantu alanzwa sidi tutata Simo Kimbangu Kiangani tuze volumu kya unu i kya mansilani ilumbu kya mansilani lumbu kya batata bamama matoko yezi ndumba vantu alanzwa sidi tutata Simo Kimbangu Kiangani kidika tuziwanga malongi meto matukiri munkanda to matukiri kwa masemeto tata nzambi eto tata Simo Kimbangu Kiangani tata nlwengisi André Benza Kiangani kedika maonso no mambote muna kaka ntungulu a Yerusalemu kadi tuakala ye ba masemeto ba batatu tukamuna tata kisologele tata kisologele Daniel Charles tata Dialungala Kiangani tata Diangenda Kuntima bau baba tatu baneti di bundu na teva na nsuka kanti ntete batu sisa basa sola mosi mubau ndondo ulua kesa diambu diani na teku na nsuka basa ya fondo tata sikavutuka kadi tata watavo muna 1910 singize muna 1910 wawo wadiovo singize diaka mu 1918 nanu waiza tata diangenda kuntima tata diangenda kuntima bukayiza kuna nima wizi tadi agavondo muma mama baba tatu bakento babana bamono konso mama nduno wuta kaka mwana bakala yani nduna mono mvutu kididiaka itata Simo Kimbangu wavutuka tukamuna basa ya vondo tata kina voyiza yani uzivutukila esalukiani kikasisa muna 1921 muna mbuta jambu ya dibundu didi yavukisa miela mya bana babantu yentungulu ya vinga kikitwenina kya Yerusalemu diampa yani mosi mfumoto Yesu Kristo yani vondo kedika kadisidi dia kambanza mbola okanti yekina Yerusalemu diampa imudiao ba semeto mama tatu badila donde vivo katulendi vuanda kaka kivandi ko mbote totunga Yerusalemu diampa kadi Yerusalemu voka tutungi didioko kadi sitwa tambula makanda yezi ndinga batuka muna wayewa muna zula idiao masemeto ye kokyoko ka diate sadibundu dia vewa katata diangenda kuntima Joseph yani wabaka yeko ke diate sadibundu wa nata dio munza ya mvimba di bundu dia yenda munza ya mvimba desire kene unu kiki Yerusalemu mutunga madiena malembe enjwa nzambi itunga mene mize mitunga mene mana maonzo no voka maseka di makuba mako unu kiki nkanda ndombe katuzeko nga buwenina imundi awu masemeto kedika bakala yeminu vondo tenta didi difeditunga makakadi tenta dia silulu tukamuna lupanti kutuka muna 1921 vondo dia bokulongo tenta dia mbanza mbola unu kiki Yerusalemu diampa maonto no mukona sobi mena unu kiki Yerusalemu disaikene munza mvima emudia uma semeto babatatu ba vondo tufodi tunga Yerusalemu kani kutu kani boi kanti Yerusalemu tufodi de tunga imbuta dia mudile unu kiki kwangi mwana wonto wa Yerusalemu mwana wonto no watata Simon Kimbangu Kiangani gana furu kya kyoki wenina bokolo vono mwana watata Simon Kimbangu gana ngambia
sonekisanga nkumboku munankanda tata simonekimbangu kadi kuntwala tutakwenda mawete simakala mu nganu na moko yotakana mu mawonso matavana na moko muntungulu a Yerusalemu kidika Yerusalemu mutunga manina kanti sitotambula makanda yezindinga sibatuka muna zulezula simamiza muna wayewa tunga zinzo pasivo twatunga zinzo pasivo zinzenza zaleka muna zinzo zina muna kidika batata ba mama nzo mutunga mazena mama oye batata oye papa etoko aza na niongo ya $150 pamba te ntango papa mokonzi ya bule azalaki na Kinshasa na le 1er avril papa etoko akosaka bamama yebisa biso nano ndenge nini okosaki bamama na le 1er avril papa etoko loba nanu babange na nzambe ame mfumu ame papa nakosaki koko moko nasengaki bolimi tete papa yo loba nanu makambo olobaki yo mpe papa nasengaki boni na likambo ya bateau de pêche olobaki nini le 1er avril papa tika na le 1er avril papa limbisanga papa tolobaki ke bateau de pêche na biso ezali koya yango wana papa nakanisaki ke bateau yango ese eyei wana ndoto mpe vision yango wana papa nalelaki na nsima mpe papa nalalaki nasengaki bolimbisi olobaka nini bamama olobaki bango nini ye papa nalobaki tokoleisa bino mbisi yo olobaka mokolo wana le 1er avril wana na ntongo oyebisaka bamama na ntongo balamba fufu po ete mbisi ekomi pene na gomatadi papa nkolo na ngai limbisa ngai papa $650 apaki oye soki batata babimisa $50 alors wana lokuta wana papa etoko esilia oye alamisaka fufu mpa bamama ete na le 1er avril wana na ntongo na nsinsani ya ntongo alobi papa bato si eyaki koakoste na matadi ekitisi bambisi ekoti na motuka ekomi na pene na goma matadi mpe bamama balamba fufu eloko mosusu te kaka poisson nzoka nde ebombelaki bamama poisson d'avril papa nasengi bolimbisi nkolo na ngai papa soki tolobaki boye mpo bango baleki monoko makasi papa kosabote biso yango topesaki bango bokanga motema poisson eza koya ebele limbisa biso papa limba mama toke mosekati ya bino mpe bolimbisa biso bolimbisa biso bino bolekaka mpe monoko te bino nde boleki monoko ntango bomoni kaka nalakisi bino bamama batindi 1000 plateau ya maki bali bokolia te bazela balia mbisi yango emonanaka te papa ta baninga bamama emonanaki oliaki opo oliaki te papa tokoloba nani oliaki te oliaki te toliaki tokabolaki na batata ebele papa toliaki bamaki ya kosakana te et puis presque fait nambe basoso centenaire nyonso papa tole bamaki ya kosakana na basoso na basoso
naloba kaka du 1er jusqu'à le 30 to le 6 du 1er avril ti le 30 ti tokoti si soso na maki pamba pamba bon biso mpe tolobi boye likambo te bapapa limbisa biso lokola bino okoto makolo na kati yaya tokozwa bato de peshe kaka papa poto ndima bino lokola bokosaki na le 1er avril lokola mpe lisanga makasi ezali le 20 mai le 20 mai ekomonana to ekomonana te bambisi botika nano biso na papa te papa eteko nkolo na ngai bon nkolo na ngai comme ça lokola soki ekomonana te loba solo balobela yo papa comme ça nayebi tata moko aza na bambisi comme ça ata le 18 mai ou bien le 19 mai wana nalakisa tata wana comme ça alakisa bino bokende kopepa boyebi kopepa ingeta papa papa toyebi kopepa makasi ndenge tozali awa soki topepi ata ali dibango ezali ndenge nini tokosisa ngo kaka po bato de peshe ezomonana nango te malamu balakisa bino ezipa oyo mbisi ezali koza bopepa bolengola soni wana ingeta papa papa bobongisa papa bobongisa tokozwa le 6 avril en 2023 clôture comme ça on a de bosopi mbisi tondimane tondima toza mibali nzambe na biso tondimi tondi awa tolelaki awa na jibile tolelaki na exhumation ya mama mwilu papa alobaki ke totala 2021 nini ekolekela biso bato tolelaki 2021 depuis tokokufa biso nyonso te basungi biso tokomi na 2021 kasi ndenge papa aprévoir ke bateau de pêche na biso ezali quantité indiscret ezali masuwa ya monene ezali bambisi ya mike nozokomona bathomson na banini te ezali bamboto bangaminganza bambisi ya minene papa tondimi papa kaka molimo to papa kimbangu kyanga na tunaki alobi vitesse oyo tozokende na yango oyo ezali à peu près combien atilaki boyika par heure vitesse oyo tozotambola na yango par heure à peu près combien tobaki à peu près 150 heures 180 heures oyo ezali mokolo moko olali olamuki tozokende na biso 2023 tondimi 2023 tondimi vitesse oyo tozokende na yango 2023 ezali apa 2023 moninga 23 ezali apaki oyo papa bon oyo mike botekali nango apaki boya kopesa po bamama $100 emonani me biso apaki estce $100 utu elonga pamba emonani papa $100 eloko pamba $100 c'est quoi yaka nani wana $100 c'est quoi mais mon anité vous y là vous y là azate azana kati dila chikapate pesa chikapate nani chikapa lobi bamvula eleki mingi diame ezomona na su te oh papa wili babungisi
bakobimisa muchanga boye babadamize boye Papa vule Willy. ye eke na mai Papa Willy akoti mai. akoti mai Papa Willy akoti mai papa. Papa Willy tata. bongo mbongo elobaka te Papa, lokolo lobi. Yaya. Yaya. bapetoko Ai. bamama oye boyebisanga nanu mikolo oyo ndenge nini banda kozala ntongo poko Allez, 100 000 francs. Fakoye! Moninga soki azwi tosepela tobetela ye maboko tobetela ye maboko tata na ya biso lelo otoki mapamboli okuti na yerusalemu ya sika na nkamba kriti kriti bapetoko bapetoko nkolo na ngai 100 000 francs ya dollar epesi boni $50. 50 ninge tabo bokoki te bokoki te papa tozobunda ozobunda nkolo tiela tosengi na yo tata yo tobikaka nde na yo kimpa na yo papa toyebisa 100 000 wana euti wapi peti wana papa reste mbongo wana papa ezali kaka awa $100 wana eza na poche ya tata moko moninga yaka kosikola biso peti wana moninga wapi peti wana tata si sango etikala kaka na kolata baveste papa na biso likambo oyo tokosala ya kitoko na lingomba mpe kosepesa bamama kaka bato bepesi mbula nini ata 2023 ndenge papa alobi mabe ezali te yoka le 20 mai te le 20 mai mama oye naingi tokopropose pa ya papa le 20 mai wana comme ça boya kotekela batata basoso na maki na moins cher ekomonana te ekomonana te ebele na batabiso papa ezali mabe te biso na bamama toyokana papa biso bato totambolaka mobembo ya makolo na bainterieur ngai na mama lokola petit boye célibataire akosala boye tokomi na esika tokolala bakotia yango na esika ya mwa kitoko ata toza na eloko ya kolia te mama soki akoti kuna na lisano wana na kati ya bandenge akuti bango mosusu papa eloko bodiaki te bokomona kaka suka kaka papa ya katolia amemeli biso ya kolia bango bazangaka eloko ya kolia te mpona likambo ya kolisa biso tondimaka bino na likambo ya koleisa mpo na libumu epe na bino erere ezalaka te oyoki mpo na nini parceke mosala na bino papa apambola bino depuis nkoko na bino ya kalakala mama eva nkoko eva to likambo ya nzala mpe na bango ezalaki te comptabilité balobi ni batata likambo wana papa
mpo na bapesa biso bamaki na bansoso tembe ezali te tokolia pamba kasi bopesa commande wana kasi kodefisa te afa bopesa mbongo papa tosi toyokana bayebi ndenge babokolaka biso kutema te yango wana papa tata yo moto osimbi $100 wana ata 100,000 yaka kopesa papa toyokana na nzambe na biso toyokana na batata tokanga mitema te lobiko na biso lomonani oyo nde kobika ya libela centenaire oyo eyi nde kosikola biso batata boya nano batata 100,000 tata senomo oyo tikoleka papa yaka songa awutaki wapi papa yaka bon tokene mosika te oza na 10,000 5,000 yaka na topesa tosepesa nzambe na biso nana atikene eloko tolongwa nyongo wana batata 10,000 tokokende mambango pere yaka pere wapi biso tokovoyage nde kovoyage nkamba oye bon bamama soki tobakisi 11,000 francs congolais wana batata bakolala malamu ndenge baza ya kolala wana donc balali lisusu bala mibale 11,000 francs congolais kaka bamama oye 11,000 francs congolais 11 kaka oya 11,000 francs Faki oye 11,000 francs Faki wo biso batata soki 150 wana dollar emonani wana okomi mibali wapi mama babengi batata mama bamama 11,000 francs bapere buo bon bamere bazokoya bamama $5 bamama 1,000 francs bamama 1,000 francs bamama 1,000 francs batati bamama 3,000 francs biso toliaka fufu ya malili te mama lelo okolia ngo na nko yaka baba yaka kolemba te oza mobali yaka pere azokoya ya kolemba yaka merci papa yaka kolemba te yaka batata 5,000 francs eyokani 5 continents 5 continents symbolique mpe azokoya mere azoya bamama 1,000 francs etali biso te bamama 2,000 francs papa yaka kosikola biso yaka kosikola biso bamama 1,000 francs etali biso te batata 1,000 francs bamama 5,000 francs ya biso te eloko ya bato
Apeteko. Nko na ngai. Lokolo mosusu yo yotaki nga olinga kolala na lipa tete. Yo lali nango Papa, biso batata tolingaka kokende kolala na lipa tete ezalaka ikila. Bongo lilo. Yaka babalaka. Papa tobiki. Batata 5 000 francs. Ouais. Ma maman 500 francs. Oh. Mon baby na vino. Ma maman 1000 francs. Batata 10 000 francs. Ouais. Mwana na viso. Ma maman 2000 francs. Mwana na viso moko. Kobota elenge. Ma maman 1000 francs. Batata tikali 74 000. 74 000. Combien? Batata 2000 francs. 72 000 ya Nyongo. Et pas Mbanza, batata 72 000. Pas représentant 72 000 ya Nyongo. Papa Revera. 72 000. Mwana na bino babengani ye. Oui, Mama Bokilo. 72 000 ya batata na Nyongo. Babengani ye. 72 000. Batata 5 000. Ah! Et Tigali 68 000. Amen. Et Tigali 68 000 batata. 68 000. 68 000 batata ya Nyongo. Abakioye. Fakiwo. 68 000 ya Nyongo. 68 000. 68 oui, mutamudiaga na yo. 68 000 ya Nyongo. 68 000. Ok. 68 000. Combien? Batata 5 000. Totigali na 63 000. Batata $20. $20. Ma maman 10 000 francs. 23. Totigali na 23 000. 23 000. Batata $10. Totigali na 3 000. 3 000. Totigali na 3 000 ya Nyongo et Bankolo. 3 000 kaka. Vakoye. Totigali na 3 000. 3 000. 3 000. Combien là? Ok, 3 000 francs congolais. Ma maman 3 000. Combien? Batata 5 000. Batata 1000 francs. Oui, maman Bokilo. Batata 1800 francs congolais. Bon, Toyokana. Toba. Toto triple rond. C'est combien? Batata 1000 francs. Apeteko. Pera Nini na moni wana? Batata 1000 francs. Nko na ngai. Kimpa na yo monani. Bokosuka mabe. Bosaka na moto Bosaka na moto. Bokondima. Bokolia mbisi tokobo. Ya nini? Papa. Apeteko. Nko na ngai. Oh, atakali ko gogola mwana ubenani. Batata ye. Oh yeah. 50 000 francs. C'est sérieux? Tolobaki bien. Papa na biso azali akosala kimpa.
Papa, biko na biso lo monani. Petit, tout de suite, ya solo. Touti mosika, bonakowera likambo ye. Batatoye! Batatoye! Bon, toyokana. Poto koma na place wana ezosenga kaka $100. En tout cas, pas de printemps. Poto koma na place wana ezosenga nini? $100. Est-ce que beaucoup kuka? Bon, lokola nkolo azali na ngolo neku. Batatoye! Est-ce que mbongo azali te? Allez, tozwa 10 000, 10 000, 10 000, 10 dollars, 10 dollars, pesa, toko ksa, $100, yankolo. Ah. Papa dia krego. $100! Wana babenya. $100! Verbe donke. $100, potoko ksa, chiffre, wana nkolo, sika telemeri, $100. Ah. Bamamoye. Bamamoye. Binon kolo alobi bo pesa 30 000. 30 000 francs compte ça le chiffre rond. 30 000. Ndena ko yebisa bino kuna nezali ndenge nini? 30 000 kaka. Batata $100. Comptable là kwa sababu yao. Okay. Okay. Nani? Okay. Yamba tata. Batata 10 000 francs. Batata etikali 190 000. 190 000. 190 000 batata. Ba mama 30 000 kaka, 30 000 kaka. 30 000. Papier kei. Ok, mama bokilo. Papier kei. Mama bokilo. Yaka kolo bali boso yankolo. Papier kei yankolo. Ba mama ye. Toyoka. Mabo kilo combien? Papier kei. Ba mama ye. Ba mama 20 000 francs congolais bete maboko. Totile na 10 000. Ba mama 10 000 kaka. Batata 6 500. Batata totigali na 83 500. 83 500. 183 500. 183 500 batata. Ba mama 10 000 francs kaka, 10 000 francs kaka. Ba mama ye. 10 000 kaka, 10 000 francs, 10 000 francs kaka. Ba kozole ngopi? Ba mama? Ba mama ye. Est-ce que 10 000 ezalité? Allez, toya kote sa 1000, tosili sa. Toyo kalelo bayankolo. Bon, peut-être lobby, hein. Ba mama ba. Lelo kaka lelo. Ba mama ye. Ba mama banga. Allez, 10 000. Poto oye. Bon, papa de la ville, yo moko pesa biso ngonga. Etikali komi de minutes poto silis. Pesa biso ba minute boni poto silis. Papa to tikali na 2 minutes. 2 minutes, hein? 2 minutes. Bon, to chaka chronokas. Total. Bon, ba mama. Toyoki 2 minutes kaka. 10 000. 2 kaka oyede. 2 minutes kaka 10 000. Ok. 2 minutes. 10 000 francs congolais. 10 000 francs. Ok. Ba mama 5 000 francs. Oh. Ya. Ba mama 2 000 francs. Eh, tu gagnes 3 000 ba mama. 3 000. Ba mama 2 000 francs. 1000 francs. Et tu as 1000 francs. Aïe. 1000 francs. Oh. Ba mama ye. 10 000 francs. 2 000 francs congolais. Oh, le matabis. Ba mama 2 000 francs. Matabis. Boyana matabis nankolo. Boyana matabis nankolo. Batata 173 500. Oh. Ba mama 3 000 francs. Ba mama 2 000 francs. 10 000. 153 500. Papa Sangisa. Papa. 1 minute ba mama.
basopani batata 153 500. Une minute, ok. 153 500. Abagoye! Abagoye! Toko kende niongo nkolo! Toko kende na niongo ya nkolo! Totikane na 1 minute. Mama kaka mutatelemi. 1 minute. Apaki oye. Ogo batu na bino bakalamuka te, balali ka. Mama sense. $153,500 apaki. Batata oye. Zala na niongo ya mutu kasanzambe te. Poete balamuka 20,000. Okola mokolo njere vera lala na nuwa. Po balamuka 20,000. Bozana kasho 20,000. Bozali na kasho bolala kaka 20,000. Ezali ngai te nkolo nde mutalobi. Bakomi lokola ibu batali mitongo. Ela bimbanga miso bapresente. Ok, bayeko longola mabona boloko. Bayeko longola boloko. Toyoka. Toyoka. Combien? Batata 10,000. Batata 10,000. Mutu moka lamuka. Mutu moka telema. Mutu moka telema. Mutu moka telema. Etikani 10,000. Mutu moka telema. Revera telema. Revera telema. Revera telema. Nani papa dak telema. Telema. Avant papa etoko a telema. 10,000 francs congolais. Avant telema. Batata ye. 10,000 francs. Est-ce qu'à Pakala la boye? Alors la boye? Allez, vous faites 10,000 francs telema. Azala kasho. 10,000. 10,000. Eza la tata, eza la mama, akotelisa revera na 10,000. Pour revera à la mouka, 10,000 francs. Batata oye. Aïe, 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 aïe. Oh, mama kultura ya mbangu. Wale ngata $5 na mbongo bato ba kolongola papa eto. Boya kolongola na niyo na matukasho. Okay. Ya ka kolongola na kasho. Obo sala kana mwana. Oui, mama Bokilo. Oye, voilà, msana, kaka na kasho. Combien? Batata oye. $5. Ok. En plus, Babaksim, c'est le zéla. Babaksim Matabis. Yaya. Ah, Bandeko. Papa toko. Nkolo na ngai. Oye baka ko mala muke ba $5 na mbongo bato bokozongisa. Papa. Ndima kote tokozongisa. Ndima. Papa, lokola ba maman balakisi bolingo na bango, en tout cas, tokozongisa. Azako tuna mokolo. Yaya. Obi ndenge olobi wana eza nyongo. Obi ndenge olobi wana eza nyongo. Écoute. Olobi wana nyongo. Ekosa nini? Kota nyongo oyeba na bedi. Oyoki. Wana principe wana zela yango na motema na yo. Oyo azoko yakuna eske azoera $10 te. Talana. Azo. Ouais. Toyebi joueur wana. Yokali kamo. Batata oye. Oye. 20,000 francs. Ouais. Pour $5 ya bino tozongisi. $5. Allez. Merci. Ça pas merci. $5 na mama. Yango na lobi na papa. Biso ba chef de famille moto il faut kufa na nyongo. Okufi bayi kutuna dawa tata kufaki azaki na nyongo na nani? Ngai na biata azaki mo. Oye bakate lokola $100 monanite ata osali bele pamba.
kaka baennemi na biso baza kosepela moye ezali ya suka makanikokila Papa de la ville, s'il s'avère. Tout ça. Munazola kwangese ye mwana ye tata mwanda velela. Nzambi yeto tata Simoni Kimau Mchangani. Tukutondele bwa bwingi. Nkawa tukebele tukansuka mkokila hii. Tuwidenge longi dieno. Dikala nkuta mubeto. Tusadibisalo. Wabuntangu ifwensi tuvambana. Beto tuvambana. Ngibeno kaluvambana ye beto ko. Namuntu kwenda lufitentu na salamani mwake msisi mule wonza bekala na pi. Munazola kwangese ye mwana ye tata mwanda vile. Nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa tata nzambi wasi yontwadi utata mwanda wavelela bika kwa nasikilana muna yetu tuka kwa yele mfu se ye mwanza tata mwanda wavelela. Amen. Opeto kuna tonga sa nginde nini. nakoki kokosa te papa mikolo oyo tolobaki ke bamama tokoya biso te na mokumba na kotonga ndako na masuwa na fete en tout cas topesi bino baton oyo borécupere yango limite kaka le 20 mai clôture wana